basanganaki lokola moto moko na momesano ya bana na nzambe ezali bongo bana na nzambe ya Église les ambassadeurs pour Christ APC na Bokuse oyo ekambamaka na mopakolami na nkolo monoko na nzambe moto oyo nkolo apesa etinda na lotomo mpo ya bokangoli milimo na bato mosakoli Gary Kengeye ayebaki kopambola bana na nzambe na maloba kitoko kouta epai na tata na mama na likambo. Il est temps que le fils agisse, il est temps que le fils agisse. Yango nde mama na likambo eye ezali kopesa malokola malakisi na Église APC oyo wapi afungolaki mokanda ya Psaume 2:7 Jean 5 du 7 à 19 pe ayaki kosukisa na mokanda ya Romain 8:14 elekanaki malamu mingi penza kolo asalaki bango bolamu ya koleka na milulu yango pe kaka na milulu yango bayebaki kokabola elambo oyo tobengi na lopoto Sainte Seine po ya kokanisa boyokani na bango na nkolo Yesu Masiya na etinda eye atikela biso bosalaka boye po ya kokanisa ngai solo kolo akumamaki makasi pamba te bolamu na nzambe ezalaki vraiment na kati na bango na elobeli ya identité chrétien bazangaki maloba te. Il travaille là, ça et là, il est là, toujours présent. Mais dans son cœur, dans son esprit, il s'attend à un salaire. Mais lorsqu'on parle du Fils, comme il est de la maison, lui, quand il travaille, c'est pour préserver le retard. Qu'on donne l'argent ou pas, qui est salaire ou pas salaire, le Fils travaille de tout son cœur à cause de le retard. C'est ainsi qu'à un certain moment donné, comme nous le savons bien, dans notre pays, dans notre gouvernement, les salaires sont payés de façon aléatoire. Le serviteur à un certain moment donné s'hélas. Mais le fils salaire ou pas salaire, il travaille à cause de l'héritage. Dis à celui qui a tes côtés héritage. Encore beaucoup plus fort. Héritage. Une autre chose pour laquelle le Fils travaille avec dévouement de façon à l'heure de son Père, surtout en ce temps de la fin, c'est pour préserver la race. On a suivi. La race pure est en voie de disparition. Ce soit parmi les pasteurs, parmi les diacres, parmi les anciens, parmi les responsables, parmi les ouvriers, la race pure est en voie de disparition.
ezala kati na basali na nzambe babateli bantoma bampaka bayake kati na makambi na masanga balibuta mpenza oyo ya bule oyo ya beto etikali mpenza moke. Fils, bana nous nous levons pour la conquête. tozotelema kokende kobotola. Nous nous levons pour le rétablissement de toutes choses. Nous nous levons pour rendre le pays habitable. Nous nous levons pour rebâtir sur les anciennes ruines.